Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa okazo ya kolanda mwa conseil na nga na mokolo lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or naye kaka mpona kopesa bandeko na nga conseil. Navandi nakanisi couple moko nalobi te ifo nga na ya kopesa baboni na nga conseil. Tolandaka ba vie ya bato te. Totambola ka ndenge Nzambe atinda biso totambola. Kuanviaka mutu te parce que oyebi ndenge nini azwaka te. Eza na mwana mwasi moko boye akuta mobali na eloko te. Et puis po na nga na koyi koloba ke basali effort bango mibale bakomi ndenge bakomi. Mais nayebisa bino eloko moko oyo elekaka na kati ya couple wana. Mobali ayebisaka mwasi alobi lamba biloko ebele tika yango na salle à manger. Mwasi penza kolamba biloko ebele lokola fête. Atika na salle à manger puis bake kolala. Et puis na tongo ba olamuka boye, omona penza biloko batu balie. Andeko na ngai. Donc siko to oloba nini mwasi ayebi moto oyo mobali na yaza nango. Donc mwasi a participa na moto oyo mobali na akoma. Lelo ba bien na bango ba bomengo na bango mwasi ayebi. Alors sikoyo yo mona couple moko boye baza bien baza ko évoluer bien envier bango. Zalaka na place kaka ya mwana mwasi wana mama wana alambaka atiki biloko na mesa pa olamuka boye biloko batu balie. Est-ce que soki eza yo okoka? Alors ba couple mususu bayebaka makambo na bango. Omona pe boye ta mususu mobali akutaki mwasi na bana wana nyonso mobali alekisi bango bazala bakomi lokola ba inutile bakufi te baza vivant mais bazo produire neloko te. Mwasi aza au courant. Mobali pe omona kozwa ta mususu na famille ya mwasi azwi ba ndeko na ye mususu apesi pe ba étoile na bango. Mobali akomi ko utilise ko travailler na étoile bato. Sikoyo yo mutu anviaka bato. Est-ce que eloko abongo yo koki ko sepela? Alors kwa envier mutu te sepela na bozwi na yo. Nzambe soki azo kopambola na mwa muke sepela na yango biso ba bijou to enviaka biloko ya batu te. Ozaloza soki ndenge nini awa okoleka te. Biso to enviaka biloko ya batu te parce que tolala apongi kitoko. Jamais na kokolamba biloko ebele pe na tiki yango na mesa et puis lobi na tongo ne komona batu balie non. Benga ba pasteur ba osambela na kati ndako. Donc na koluka na yeba eloko nini esalamaki mukolo wana. Alors mwasi ayebaka na ye, mwasi ayebi na ye, mwasi alambaka na ye, atikaka na ye na mesa et puis bato ba mystique na bango bakota na butu bayeba lié. Siko mobala asala nini? Asalela betwala batu. Azwa sikoyo bana ya mwasi komisa bango kaka ndenge wana. Mwasi sikoyo sans boule ka pona bozwi po bande ko apprécier baninga, bande ko envier baninga. Oya ye moko o balobaka avenir de demain. Ba utiliser ba étoile na bango. Bandeko na nga eza kaka conseil. O mama Bijou apesi na lobi na bino to landa ba vie ya batu te. To tambola ka malembe na muke to kokoma. Mama Bijou alobi sepela na oya yo bozwi. Parce que ba mabala o to monaka ba couple o to monaka mingi ba signa ba pacte na mibali na bango. Okamwa boye mobali moko boye azala na mwasi moko boye. Oyebi te o mwasi wana asupportaka. Ande to mona skope ba star na biso. Ba star na biso na basi na bango ndako. Donc j'étais. Donc toi enviaka te Mama Bijou alobi. Merci.